Ndenge kaka ndeko auti koloba bato nyonso bomoni awa eza bato oyo bazo-organize marche ya le 4 dimanche. Là président papi nasengi na moto nyonso komi congolais a participer na kati ya marche wana. Ekosala bien mpona mboka na biso ba citation ezoleka na kati ya RDC. Donc tobunda mpona mboka na biso. Donc vraiment merci. Dimanche oyo et le 4 awa na place d'Assé tokutana ba congolais nyonso mpona ko soutenir bandeko na biso ya comité laïque na marche oyo ya ba chrétien mpona ko revendiquer application ya accord ya San Sylvestre. Ndeko congolais ozala na Brésil na São Paulo yaka tokutana dimanche mpona tosala mobilisation ya makasi na ba 12h tokutani 13h marche na biso kobanda awa na place d'Assé. Ingeta communauté zaïroise nyonso ya São Paulo congolais nyonso ya São Paulo tokutana dimanche le 4 na 12h na place d'Assé mpona ko soutenir marche ya la communauté laïque ezoleka na RDC. Soki yo kotelema te moto akotelema po abotola mboka azate. Soki yo congolais okotelema te yebaki mboka ekokende pa ba Rwandais. Mabele na yo eza ya yo. Mboka na mboka ezalaka na peuple na yango. Peuple o azanga mboka azalaka te. Telema pona Congo. Telema pona Congo.